Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification une fois que je vais poster une vidéo. Alors, Nameme Libino, Denis Lessi, vous voyez déjà, Denis Lessi, aye, azongi déjà. Il est déjà à Kin. À même le biso ba vérité, il y a liwa, il y a Séguin Mignon. Boyoka ba vérité o ya lobby a panzin teke. Pour naye a lobby za sacrifice. Bota ba détail o ya pesi. Et pesi pasi pe mawa katinamité ma ça fait mal. Nayebi que Denis Lessi aloba qui déjà bien avant, aloba que musicien moko mune na kokufa, pasteur moko kokufa. Nayebi te totikali presque na total presque on a 11 jours, 10 ou 11 jours, oyo année ezo elinge sila. Alors on a évité pasteur oyo rekufande pasteur nini pasteur mouné parce que il y a le but à prophétie na eratakate. Alors let's go, let's see est-ce que ezaya solo ou ezaya likuta. Alors notre qui a bien dans vidéo au Denis Lessi à panzin teke pour na ya confirmer que ça sacrifice yango nani a sali yango parce que à l'objet dans chaque concert il y a toujours des morts. Tout le monde qui na va concert ba musicien belé batu ba kufaki to éviter eza coïncidence to eza sacrifice. Alors sans plus tarder na otike la bino bolanda image à Denis Lessi et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Musicien batika ba sacrifice. OK. Na prévenaki bango. Et puis avant fin de l'année d'ici là ba mort au banda. Grand monsieur, moi, au Koufa, au Lanana, au Kende. Tu te souviens, non? Ok. Ce gars n'est pas n'importe qui, c'est un bras droit de JB. C'est quelqu'un qui a fait le bon temps. C'est un gars qui a roulé là au monde. Mais ce n'est pas une mort normale parce que c'est un sacrifice. Oh, mais non, mort normal, ils ont raté. Mouta Koufa a 120 ans ou l'âge avancé? Ah, la pasteur va au Koufa. La pasteur va au Koufa à 60 ans. C'est que bébé allait. Baou, ça Koufa à 100 ans, 120 ans. Pardon. Oh, Tokei. Oh, nous n'avons pas cette référence. Il écoute à comment ils m'ont âgé. C'est normal. Les longues sont à couper. Là, moi, on a bouqueté, papa. Il y a ce qui en a mamougué. Les gens qui cherchent gros, il y a un débat au couffre. À cause des raisons à Paris. Bon, concert raison, ils ont synonyme que Makila Tanga. Pas forcément. Eh, Makila. Makila fait Tanga à Paris. Il y a un makamuzu souté, pose à Makamu, Makila. Bon, Makila, ou à moi, yo boti, ou bien moi, yo kolisi. Ozo le bamutaza au Koufana, les autres élevés. Bon, batata bali à la banane. Balé la presse esprit. Tant aux autres valent bosser, ben comment regretter. Mais avantage, on a un petit sacrifié. Yo mon a film en Nigeria, ba pesa ba symbole ba kisité. Donc quand aux autres mon a muta sacrifié, même moi même moi c'est nem ko bote à moi c'est naï. Ah papa. Qui c'est ça là na mawate? C'est la sorcellerie. C'est le science occulte. Et là on est à na mawate. Principe ya liboso ko les à mawate za. Liwezo pour âge. Pour na rater mais motifa kuta âge mûr. Alia Mokili, Alia Penda, avant d'Alia, à se rassasier de ses jours pour Koufi. Vieillesse, pour la vieillesse. On se comprend. Donc, si vous avez bien camion, vous avez tout à l'heure. Et c'est normal. En arrière, il y a moins de l'accès. Il y a normal. Camion, vous avez il y a ça, il y a arrière. Yo va nasima mais so gazo bricoler so nga nazaki diba chauffeur ya kala akumbakai kao bakene l'hôpital
bah raté opération. Comment ça? Bah raté yoka Inde bah comme kuna babi opération ça m'a beto bandela. Oui. Ba bandeli. Parce que yobi qui tient ça na bricolage hein. Ba bricoler mais kuna pe esimbité. Ah non. Akati pema. Nathalie moi on a ndinga commis donc sacrifice. Sacrifice. Et là on a so buena mise. Concert nyonso munene fo mutakufa. Ba concert nyonso minene batu fo bakufa. Observez kaka. Concert nyonso tu ya avant mutamba na concert moi. Na ba musicien nyonso tu. Mutu fa kufa. Au stade de Matir mutu fa kufa. Concert na stade pour mutakufa. Faire abeti concert. Fa kufa na kati. Faire abeti concert na kufa. Ah, kolinga te otanganga. Kolinga te otanganga kombo ya mangamba musicien na lisu bilobana. D'accord. Mais on y très bien qu'avant de faire ça, la concert, on a battu le bagage qui est à moins ça Koufa, il y en a après, on a eu Gola Koufa. On a le bilan de côté par rapport à faire. Mais chaque fois qu'on sait tout ça, dit que chaque fois que concert a mené les obétés, on va battre Koufa. Et ça n'a pas fallu. Nathalie, comment m'outer dans le bilan musicien, Nyon surtout, oui. Koufa. Tout devant va tourner, tout devant concert, moi, va et cause de la coïncidence, c'était prophète. Il n'y a pas de coïncidence. Je suis prophète. Liwe le naturel, comme prophète, sacrifice. Prophétique. Prophétique, ce sont des sacrifices. Mais c'est que Tambola, ton anzab est un sacrifice. Katikate ate. Ni chaud ni fraise à Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Il y a un lingi bilo en musique parce qu'il y a trop de morts. Il faut que Batouba se repentir. Il faut Batouba se repentir parce que c'est pas normal. Moi, on a que mon besso. J'aime. Qui est habillé des chefs d'orchestre. Ouais. Drumer abeta. L'instrument du bosso Drumer abeta. L'importance des awa. Makolo. Comment pour tu n'en es au Bouga Ralikol. Asana qui a AVC. On peut comprendre. Mon AVC cause à stress, cause à banane. Là, je peux dire que ils ont stress. On comprend. Très bien. Mais AVC, au moins, on a l'objet AVC. Pour Azogla qui domine, Azobeta. On se comprend. Makolo. Makolo. Tout le monde, il faut Makolo. Makolo. Makolo faut équilibrer. Oh là là. Osani. Oh là là. Oh là là. Osani. Oh là là. Mabogue y a après. Mais le Colomuta, on a un mouvement. La Longolé Makolo. C'est déjà un signe qui montre que la vie est finie. On se comprend. Donc, un sacrifice. Talaraba Mikolo Nyos depuis 5 ans ou 7 ans. Tous les orchestres au bazar d'événements minés. Ou na katikati, ou avant, ou après, il y a des morts. C'est pas normal. Coïncidence, c'est coïncidence, c'est athée, c'est mort. Dieu m'a dit sort. Zonga. Monsieur Sili. Il y a au moins un zongi. Au moins, maman, on est à Okufa. Moussa Olanana. Mais parmi les musiciens minés, le Lobaki, pasteur au Koufa, tout le monde est pasteur à Koufa qui, au Lobaki 2025, on appelle musicien, musicien de Koufa. Mais là, il y a un monde à l'Iwa, pour la nuit, il y a un pembeni à Batou, ou il y a un que non. Zambala Soga, il y a un Koufa, fan n'a pas. Dans le Biboy, quand Dieu annonce, nous tout fois, il faut précaution. Spirituellement, il faut avoir précaution. Je parlais tout avec le Ségué. Ségué me comme ça, y a me passe la mot, on a bauto kablan, on a un peu sodine. Prépare-toi. Prépare-toi spirituellement. Pour ce que tu as dans ma campagne. Aya katina ndakuna. Omote na olelai. Ngabena nandi manan de sommele makolo. Pour abeta tadou. Nandi mabenda ta pa beda sur la bemie, papa sommele makolo. Mais totali déclaration à famille balobi ah wa famille te ngamu na prophète na oloba oui na dope sope baindi sa famille ndenge lobi il paraît que za makam na bango na famille balinga qui était akoma ina azotonga ndako na ye à 3 niveaux yango wana jalousie à famille ekoti ba makambo ebele bele mais là yozo la soupçon c'est à ta famille les ezali sacrifice oui. Moi, je parle du sacrifice. Et sacrifice, c'est où tu vois? Wano komo lukanga makambo.
amomoluka nga makambo yokelanga mawa papa nasali 2 mois nauti koya tika na paiement mabengeli wo oui alors bonjour bon touti kozala tozozala na awa touti komona ndenge ndeko auti kotika biso toza sur place awa na Inde Sege Mignon Magnata oya drummer ya BCBG auti kotika biso na Inde awa nazali sur place awa na Inde auti kotika biso awa expliquer biso likambo ya ndeko na biso Sege expliquer biso nana ndeko na nga Blaise Bongongo parce que comme na Blaise Blaise Bongongo abanda ke concert baki na concert jour ango OK voilà Kinshasa na Kinshasa bizarrement Sege moi pour sa voiture ngana yebi ke yemo chaque jour tobima na pe mingi tokenda na biso ba staff yemo muta pour sa voiture mais bizarrement ba bi jour wana peut-être qu'il était fatigué a senga ki cousin na ye mona noko na ye a pour ça OK et mona noko n'est pas pour ça que Sege za ba voiture ata 4 ata 5 ba kei baba qui était dans concert ba kei tant ba comme na nzela na boulevard voiture est en panne. Okay. Voiture on a ils sont en panne. Bano que nous api. Bano que concert. Est-ce qu'on a bêta? Tant voiture est en panne et ça dit que il y a après ça que concert abi va jouer les taxi. Ba jouer les taxi. Tant qu'il y a kei ba mais qui sous voiture zongi bien et peli. OK. Ba bengue vieux voiture bongi. Ya habité ndenge dabo e sali bongo bozo sonka boya musu bozo mususu ndenge wana déjà sali bandi bongo bozo sonka bazo sonka na ndako mususu balanda ye voilà ndio ba kendaki nango bazo sonka na ndako bazu pe voiture mususu nde bazongi nango bazu voiture mususu balandi côté concert fallait beta malheureusement concert pe beta gité concert mo zaki pas annulé nde bazongit bazozonga na ndako il se fait que moi nezaka moi Alex ani moi temps na libanda pa ba master nezala kaka nde ba ko benge na Chetemba mutu mo azoluke nde ake Chetemba akutana mutu wana bizarrement ngada bi chief c'est comme Chetemba poto tambola na pe mingi c'est comme Chetemba des fois ba ndeko na parking à Chetemba mutu ba mutu ba gidaka bizarrement on m'apprend que yemontu akiti a comme ko guider cousin na ye que tellement cousin na volant ya kiti aye libosa voiture azo guider cousin que pour se garer a garer voilà bizarrement ici accélérer pour au mata bordure mais on va nous accélérer ya za liboso Seigneur alors cousin là qui contraire à respecter parole à grand frère tant accélérer Mbalmo a tout dit. Il est quand même des bongos. Voilà. Tant on accéléré, on a tout dit. Donc, ezaki involontaire na donc ezaki accident. Donc volonté à monter pour ça. Donc propre voiture na émondé tout dit. Voilà. Au moment il y a zo guider voiture. Ne tout dit azo qui facture à katana qui vient. Katana qui vient dans le col à droite. Et papa chéri JB Piana aussitôt a pris cette nouvelle, il s'est investi totalement à 100%. En tout cas, merci à papa chéri JB Piana. Merci, merci beaucoup. Ce qui peut dire, Mongo, mais l'aime sur la carte, le colotende. La monia sika. Nouveau modèle à Jaguar. Nouveau modèle à Jaguar. Drummer nous répond à mon leader. Pourquoi Sege abetaka drumala chanteur te. Le chef d'orchestre. Raisonnez bien, la plupart ya bateau bakenda. Yedaka ba chanteur na mfiaka bangote. Mfiaka bangote nga drummer moko donc naza na ndenge na banda tozala na wenge d'ensemble tilelo. Mais justement, en quoi tu es chef? La responsabilité en tant que chef d'orchestre, tu gères ba musicien wana ngana yo toyebi poyo oza mutu oza na kata ba musicien. Oyebi donc bouke musicien na bango na Sege. Oye na yo oza na ba ambition na yo papa chéri fula yo oyebana. Après au volet na ba propre zèle allez. Bouke musicien comme Sege. Wana oloba papa chéri te. Après si ma mikolo et comme magao vieux wana boy ba misa comme magam na bango sima o ba bombage
Sega bato alani na problème te Sega mabe na ende papa chéri soka lobi 12h azawana 13h azawana ponctualité puis respect ya musala siko loi ya orchestre et lobi so ye retard au matana podium te zela mokonzi ye moko Salvatore aya au matate so na yebisio au matate li sumu na nga yango wana répétition to bandare rep 15h yo est 16h 17h Kombo nanga nkumu nembe toi Daniel yaya ya papa ya Sege kombo ya papa na ye Mola Bobimbo leki na ngai ya suka na libumu na biso Sege asaki accident loko asaki accident tontunaki ye mokozi na ye JB atindi ye na Inde asali kuna 1 mois et demi tango ba akomi kuna lokola nga na pe na koma na Indien na Inde na ndimaki ke bakata ye lokolo parce que na Inde soko ke kuna ba yambi na hôpital na bango bazongisi yote c'est que ekozala na lobiko mais asali kuna 1 mois bakati ye lokolo mais il s'est fait que azali na cycle ebele na nzoto na ye et puis pota moto azali na cycle ebele jusqu'à ba 500 hein ezali pota po ebele ezalaka très difficile yango wana avant-hier aboyaki kolia biloko donc naloba mardi aboyi kolia biloko avec ceci wana pota à tout même ba ko simbaye et puis ayi kokufa lobi donc le quoi na vandi awa naza kozila mokuzi na ye JB piana to kutana na ya bengisa ngai poto sola pona korona ye ezongao bala mwana wana akoli epai na ngai awa akoli epai ya petite sœur na ngai na maluku et ngai pe na kedepa na ye bato mingi bayebi ngai JB ye moko pe ayebi ke pour le moment matanga ezali epa na ngai na kozila ye po alakisa biso place ya lingi loko aza mokozi na ye puisque azaki susu mwana ngai peza te akoma papa na ye JB aza koma le mokoli mobimba alors il faut nazila mokozi na ye JB ayebisa ngai ndenge nitokoki kosala voilà. Ok. Na gane ba marché, ba singa punda te ya. Oui, j'espère que bino bolandi vidéo, bolandi vraiment ba vidéo nyonso na cheli bino et puis si pas pe mawakasi na mitema na yebi ke liwa oyo et toucher bato belé et toucher vraiment bato belé surtout la famille comment na Sege mignon ndenga zalaki na grand frère na ye azalaki vraiment na JB piana lokola yana leki. Alors Marambo Denis les salobi oui il a raison. Parce que vous savez, il y a d'autres choses. Mais ce sont des choses spirituelles. C'est vraiment spirituel. Sur le Bible, bien la vidéo, on a chili bino libosoana. Sege mignon azobeta drum. Drum azobeta on na l'école à droite. Donc, la vidéo peut autolandi, le bibakata qui est l'écolo et à droite.
pona nini mutuka e matela ki na likolo e kati musisa na yango bakendaki bakati likolo ko kata likolo azaki muto a sucre et puis sucre wana ne mimie na liwa. Oui, la mort naturelle existe. Eza miske katanaki patati patata nzambe pe akokaki ko bikisa ye. Mais eloko nyonso esalama na vie na biso eza volonté nzambe, nzambe nda permettre que salama. Mais il y a d'autres morts. Eza yo moko sentir que non liwa oyo eza liwa moko ya maboko ya bato. Parce que na landi na vidéo on a touché la bino alobi l'orchestre baza na discipline makasi, baza na discipline makasi parce que ceux qui papa chéri a pesi ordre alobi que ceux qui mutoye retard au matana podium te. Donc il faut baser la yemoko papa chéri aya. Yi azaneka chef d'orchestre à co-respecter na yekaka. Sikoyo apparemment il y avait des choses là-dedans. Baby na place batubaza il y a toujours des problèmes. Vidéo musu na chela kibino lobby bana matete balobi watangi jidel na batu mususu balobi baya matanga te parce que ils na batu o bayebi liwa ya Séguin Mignon. Donc éviter et quoi ça va problème spirituel biloko musu ezalaka boye et cause on a problème moko spirituel tellement on a barando na bato soit ezana eloko moko boye ezana kati wana omona bato bako profiter ozo comprendre bato bako profiter soit ba démon ba profiter. Alors il faut faire très attention. Ceux qui ont prié, il y a d'autres choses. Ceux qui ont prié, on s'est retrouvé kaka et l'eau est commis. On s'est retrouvé kaka, ma bé est commis. Mitalio. Il faut toujours prier. Parce que, au moins, les gens déjà balié spirituellement, déjà balié na bangoye. Mais si ko bazo luka kaka eko kisama na ekokisama na journée. Et ça na mutu mususu likambo salama nango déjà la nuit. Likambo salama nango déjà diable a profité ka de loko moko muke na moi kaka boye vieux. O sutuka boye o atuta na kilibako. O tuta ni libako ota oya na poko boye likolo komo vimba. Liboko komo vimba. Omoni mutu a se retrouver likolo comme un problème, liboko comme un problème, o ezaki opérer. Yo non, on m'a mutu musu te ba opérer qui, ba opérer, coopérer et loin coopérer et comme maka mususu, o comme misa bato fina et même mutu na liwa. Donc ce sont des choses démoniaques. Il faut faire très attention. Yango la fois passée na lobaki, soki kaka okutanina on appelle ça comment? Soki kaka okutanina problème soit ozoki okutani baku et le moko muke, il faut toujours purifier le sang de Jésus. Il faut toujours makila na Yesu ko purifier. Il faut toujours prier et le ko komelinga boy po Nzambe protéger nga Nzambe batela. Po ezana batu mususu et le ko muke ka ke seli bouton ka ke seli ne logi. Bouton ne comme vimbe comme ça to fina au bouton yeux infection et même problème. Donc c'est ça. Alors mes amours et loko yo kisa et loko Denile Salobi et ça très important. Denile Salobi lo moko ngai na bino tobi mutuna makoto non c'est pas que tobi mutuna makoto, il faut te comprendre ngo. Ozo comprendre hein. Bandeko nanga bandeko. Sur le biotala bien ba concert mingi ya ba artiste betama kaka batu bakufaka. Batu bakufaka. Na yebaka te eza coïncidence to ezali nini. Il faut to yeba qu'est-ce qui se passe au juste. Denile sabi que non, il y a toujours des sacrifices et ça la maka sacrifice et ça la maka et ça sacrifice. Oui, mais il faut ce que to yeba et loko nini et ça la kake batu bakufaka. Poto yebi que papa chéra so préparer concert na poto. Mais c'est Séguin Mignon a koufi. Er ya faire ezaki même leki na kufaki. Er a fali pe oh soki proche na soki batu bakufaka na bate ça ka coïncidence to eza sacrifice. En tout cas,
espace commentaire eza pour na bino botika ba commentaire na bino mais il faut to sambera toujours makasi nga na makamyo sur na lobaka na bazaraka toujours sur la prière au moni monde toza lelo na kati ya monde toza ba monde ba petit monde de paix eza nakati. Dans ce monde il y a de petits mondes, donc il y a de choses où ça la spirituellement bisoto yebité il y a aussi la distraction de papa maman tu es dans la distraction, faites l'effort il y a la distraction la distraction là parce que anything la vie peut basculer en une seconde, vie il y a deux choses. La vie peut basculer en une seconde. Vie pire et changer. Mais ce qu'on a pris dans tes au moment, marambo changer, marambo au comprendre ti. N'habite à le solo moroboé parce que nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Maman moroboé azaki bien na poto, bobika poto nezalaka mbongo, vie kitoko. En tout cas, everything it was nice. Moi, si na mobile, bobika na poto mingi bazana via musique, via babar, ba boîte. En tout cas, mon allez vivre bien, je vous dis. Batonga banda na bango na Congo, nyonso kitoko, babota bana bango mibale. Bazaki ata la vie de prière te. Ndi e osama que jour moko bana na bango mibale baso discuter. Baso discuter bando wele la nabite bando wele la téléphone au remonte entre remonte télécommande hein bon bato auto na soki zanini télécommande bando wele la entre télécommande ou bien téléphone et baso wele la wana nde e ko sala que yana leki babandi bitumba ko banda bitumba papa nde sikoyo tellement bazaki bana mibali leki atindiki yaya a toutani a glissé à quoi a beti mutu na se bakoma mona makile komo bimanazolo bandeko baké na hôpital et comme o basa l'opération à koti comment basa l'opération leki atali bokana minta na moi makila nazo leki akima leki azaki na 19 ans ya azaki ba 20 quelques leki akima ndako yaya kota comment basa l'opération na mutu botu nanga nini les comblés et quoi bandiko yaya akoma kizengi akoma stambo na chaise roulante asalaka ba sel na ye na bilamba asubaka na bilamba maman bien me comprendre que le monde a 23 ça déjà azaki bien maramio so bien leki na ye akima balobi moi na botama na France akola na France moi na se retrouvé na Congo babia akenda basaka na Londres on dirait ce qui Londres Allemagne pays moko quelconque on a okali selon moi kala nde akenda France akatisi akisi ko se retrouver na Congo na minute au moins leki azana Congo akima moi na botami na France bat ba ebité akoma na Congo ndenge nini ya na ye lelo tozoloba afana na chaise roulante akoma kizengi ya kotanga soyi asala ba sel na bilamba asubaka na bilamba nyonso yaya papa na bango akoma ko rêver akoma so asimbi verbe vers ekoi afandika bakomo réveiller mo botaka makambo ko komela batu donc na miso ba perdre bana mibali babotaka 2 moko akimi Congo po na ya cancer ko abominde ko na ye bien ni akima akenda Congo mwanzo ngape poto ezate oya yaya akoma kizengi na chaise roulante sikoyo papa ba ko se rendre compte que basaki na vie de prière te donc ezaki loko mo ezaki déjà préparé na ténèbres ezaki déjà kindingu préparé na ténèbres sikoyo yo so ozaka na distraction ndeko nanga papa nanga ngana mo santu te naza nanga maman pasteur te naza maman prophétesse te na lobaka parce que il y a deux choses hein il faut to so la kango nabino ba abonné nanga parce que ce sont des réalités où ils ont salama na monde lelo mutoko sacrifier yo azaka membre famille na yo te mutu muso ko monoka boata la ko na télévision so oza faible d'esprit bois bazuyo lelo ba ko sacrifier bat na ba photo lelo soki opona yo omona teke le spirituel existe même ngana webisa existaka talaka likabwe komeli mignon Abraham et sorry mignon Abraham te c'est mignon. On peut imaginer
oyeba te talakaka mutuka glissé et pourtant babi que non ye azaka na habitude de conduire mutuka ye moko mais jour na cousin abana que conduire mutuka nde aniatie na likolo ngo ta la place mimi donc pour moi biloko moko oui physiquement des accidents mais ça accident monsieur ça planifié yango au-delà de tout bande konanga banduku ba pendi nzamba lola asunga biso Eriozo la mokana tongo, il faut qu'on détruire la programmation nyonso. Ou ba planifier pour nous. Yo zo yebate hein. Mais déjà ba kanik babi yo le 7 août 2025 problème pour komilo bando ki bazarana ba calendrier. Siko yo soko sala attention tout le monde eh accident mo sala menga na kende ki binondo bina mutu passe au mona mutu musu mutu passe we ememe na liwa. Mutu musu kaka ligne ngana mona mutu moko abela lino. Lino c'est le cas parce c'est lino et vimbi lino et même na liwa po lino bande ko vimba et ça li ba crachat et boti ba infection et ça li blo lino alors liwa nzambe mutoye baka c'est Dieu qui connaît biso to nzambe biso bata mokili on ne sait pas to éviter to ko jeter parce que nous n'avons pas de preuves mais to éviter que mambo spirituel existe. Musique ils en mambo belé oui le lot mignon c'est mignon à koufi à cause de mon sang tout est azana mabe nae azana le passé nae azapena bola nae na bato o ba yebi ba sa proche nae donc liwa et kana mambo belé moto na moto a peu sa version nae non ko ba kunzi te corps non ye kongote mais ce qui est il y a deux choses au ekobima. Na chaîne na biso to débattre ensemble. Au-delà de tout, ce qu'il faut retenir dans tout, yebake yozo fanda boy et que cause biloko mo eza planifier na kombo na yo na vie na yo yo yebité spirituellement. Alors, il faut toujours prier, il faut toujours briser. Tu peux avoir l'argent. Le long pour na bango, si tu as l'argent, on a mbongo, on a babilamba, on a bakabelo, on a mutuka bien. Téléphone avec TV bien pour na yo au monde c'est la fin du monde non anything can happen anytime vie ko basculer dans seconde non mon ate mon la riche à la qui riche à la riche mais la qui pauvre au ko perdre la seconde de vie alors ce qu'on a nyo sur mokili merci mais au-delà de tout zambene mon compte alors merci beaucoup en tout cas. Merci, je sais que Bossé Belé, ça sera vraiment un Belé à Rolanda, chaîne Nabino, Bibi Shumboum officiel. Merci de la confiance, merci de l'appel Nabino, merci de la suggestion, everything au besoin ça là. En tout cas, merci vraiment de la confiance. Alors, on se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne. Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.